Ben voilà, chers internautes de partout, tous se connecter, tous sur l'amké Magamamboka. Tous se connecter, chers internautes de partout, sur le côté Kamata vidéo partagez. Partagez vidéo, tous sur l'amké Magamamboka. Chris, bonjour. Carolina, bonjour. Tous se connecter, tous sur l'amké Magamamboka. Bande situation, où les Kanakata Mboka c'est un peu sérieux. Parfois ils ont kamusa, parfois ils ont kamusa, ils sont dans des mots sur Osaka nangote. Na comité traité mais tout sur la loi magama politique. Tout sur la mouké ko le ben peu ba vérité nenge ba liwa ezoko ya nakata présidence. Tout sur la sujet wana. Maman nanga Arlette. Arlette partager vidéo, maman nanga Pauline partager vidéo. Au côté au kamati vidéo partager ango. Ba ne otonuto sur la mouké un peu réalité ya makamona ya mboka zo le kanakata Congo. Surtout mingi to beta c'était dans la situation où les kanakata présidence. La carte présidence de la République. To beta c'était to so la muké makamamboka ou les kanamboka na biso la République démocratique du Congo. Bande ko ça la passe. Nazo ça la vidéo oyo vraiment mingi nazo beta c'était na ba conseiller oyo bazali tout autour ya président de la République Félix Tshisekedi. Vidéo où nous avons posé vraiment bandeko et comme la tille mon chef de l'État naïbi kata la kabiso père otala yango parce que za mutu bien sûr aux chef de l'État bien sûr aux président de la République mais comme on rappelle un moment moko ofandi calme na salon na mwasi na ona bana aussi pe internet au côté pe Facebook au côté pe WhatsApp baza batu loko la biso er ya musale ezali RP avant na calmement na distraction na yena ndako ezali. Nakanisi l'air président Félix Azouari pouvoir. Tu photo lo bayango vérité, peu importe manière où Félix Azouari pouvoir. Azule yango na tricherie. Azule yango na deal ya Kabila. Azule yango na ndenge nyonso oyo azulaki. Bandeko Félix aza mwana ya mboka congolais. Peu importe ndenge azwaki. Toyebi yango. Mutu moko azoko ignorer yango azate. Je suis pas de l'IDPS. Naza mutu ya lamuka, je soutiens Moïse Katumbi. Mais dans le but, peu importe façon où Félix Tshisekedi a dû le pouvoir. Azui yango na tricherie, to asomba yango na mbongo, to asalaki yango nini, mais il est congolais, ya papa, pe ya mama. Bit na biso ba congolais zalaki nini? Bit na biso ba congolais zalaki rwandais abima. Congolais aya, peu importe congolais, congolais du vrai aya. Mais toyebi ke fayu la zoki ba pourcentage ebele, peu importe. Félix Aleki. Tolobi to tchanase, quand même, mwana mboka. Kende. Bandeke souki to tali na kati ya Félix Yemoko. Moi souci ya mboka ezali. Mais tout autour na ye, ba conseiller na ye. Mingi ba diaspora. Ba gaillard zéro, mibali ya pamba ba gaillard zéro, oyo vie esila na poto. Oyo bazanga misala awa na poto batanga bazwa ba diplôme ba luka misala bazwa te. Tala technologie zo changer. Ba diplôme oyo ba diaspora oyo ba tondeli Félix wana bazwa na économie bazwa yango kala il y a 20 ans 30 ans ba diplôme wana est déjà expiré, technologie zo changer. Ba diplôme oyo ba twana bazo sala na Félix bazwa nango na économie ba era ba franc belge. Ba era ba franc français, ba era ba franc suisse, et pourquoi ne changer? Ba diplôme oyo ba zona na ba era ba pourquoi machine à dactylo wana et pourquoi ne changer to comment maintenant na système ba ordinateur to comment ba Windows to comment ba Wi-Fi bilo belé. Ce sont des gars qui ne font rien na présidence. Ba ye wana pona ko yiba, ba ye wana pona ko tonga bandako, ba ye wana pona ko bala, ba ye wana pona ko enrichir, ko s'enrichir. Bandeko, ça nous fait mal, hein? Ça nous fait tellement mal qu'au monde a bateau to bandeko bundana bango awa na poto. Bateau bazalaki awa ko tambola awa banzala. Bazoko luka mbongo bazoko zoate. Camarade nabino a eu pouvoir a pesi bino opportunité. Alobi quand même yo zalaki président à IDPS na Italie. Yo zalaki président à IDPS c'est qui na France. Yo zalaki président à IDPS na Belgique. Yo zalaki président à IDPS c'est qui na Moscou wapi. Boya to ke ko tonga mboka. Mais ba conseiller wana bango moko bango mutu baza ko freiner Félix. Eza Kabila te bandeko. Kabila azo sala oya epar.
Tobo ite Kabila zo diriger Séni. Tobo ite Kabila zo diriger aye Parlement. Tobo ite Kabila zali na ba ministre belé. Mais ba conseiller baza ko aider et loko moko te bandeko. Na ko pesa bino ba preuve. Na ko pesa bino ba preuve na lingi to za la calme to yoka. To se ko dengtete to kamata vidéo auto panza. Oyebi yo papa yo mama soko za na bana na yo misato. Mwana moko ayibaki yo mbongo 10 euros. Il y a 2 mois passés. Yebaka yango ba mbongo nyoso bana kubunga na ndako. Obano gangela ka mwana wana. François, wapi 20 euros etikala kiawa? Parce que na mutuna yo otikala kaka na image ke François Mutayibaka po ayiba yo mbongo. Na mutuna biso ba congolais. Sergent Mokreke se na peso mbote na kata Londres. Mo bundela mboka. Donc mutu vraiment ya IDPS ya kala, ya vrai. Yewana. Sergent Mokreke se. Biso ba tokuta ina komba. Na peso mbote pa ozali. Soko za na mwana na yo ayiba ki yo 20 euros. Yebaka ke mbongo nyoso bana kubunga na ndako. Obano gangela kaka mwana wana. Yo François, wapi 20 euros ezalaki yawa. Nzoka ndio sana bana belé. Telema makanisi na biso. E kota na mutu na biso kaka ke Kabila mutabomaka. Kabila mutayibaka. Kabila mutaza assassin. Kabila mutachelaka bato ba poison. Na makanisi na biso tozo kanisa kaka. Ba conseiller nyoso ya Félix baza kokufa eza Kabila. Vous croyez Kabila, qu'est-ce qu'il a à foutre avec des conseillers? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Est-ce que Kabila Kokobanga va conseiller? Il y a Félix. Kabila Kokobanga chauffeur, il y a Félix. Kabila Kokobanga garde du corps, il y a Félix. Est-ce que intérêt ni Nezali n'a pas garde du corps, il y a Félix? Na Kabila. Influence ni Nezali. Kabila a la Sénat, Kabila a la Parlement, Kabila a la gouverneur, Kabila il coopère avec Félix Yemoko, il n'a rien à voir avec des conseillers, il y a Pamba o bazalaki aba diaspora na poto, bazo mela ba café, bazo mela masangao. Mais l'eau on est leki. Dans moins d'une année bandeko. Seulement dans moins d'une année, Batouba Koufi na kati ya présidence plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes proches à Félix. Et ça normalité? Et ça normalité? Mais na koyeb sabino lo konini bazo koufe là. Et ça normalité? Ba oyo ba koufi plus de 30 personnes oyo ba si ba koufi. Non bon limbi sangai. Plus de 20 personnes oyo ba si ba koufi. Banda Félix a le pouvoir tilelo. Plus de 20 personnes ba proche à Félix. Na moment oyo toza ko loba oyo. Soki bino bo yebite bo sala banquette. Et ça na 37 personnes. 37 conseillers proches à Félix. Au bazali empoisonné, baza maintenant na soins intensifs bazo za traitement. Au ba congolais boye bité ngo bazo kufa moko moko. Na répété na lobby boye. Plus de 20 personnes basi ba koufi depuis Félix azwa ki pouvoir tilelo. 37 personnes baza na soins intensifs na Kinshasa wana. Oyo baza na état moko grave. Baza empoisonné. Lelo na lobby tokoyoka ke moko azokufa. Mais na koyo sabino loko yenezo boma bango. Ça c'est un, ça c'est deux. De trois. Dans moins de 48 heures. Bandeko. Mais ça c'est la sorcellerie ou quoi? Dans moins de 48 heures, tokoufi ici 5 personnes. 5 personnes bakoufi. Tout qu'on soit sur message awa calamité awa il paraît que ndeko nabiso Bernard Chituka yazalaki na sécurité ya président rapproché autokufa. Il y a 2 heures de temps à Koufi. Bandeko ce n'est pas normal. Dans le lobby il y a 2 heures de temps maintenant tous à 14 heures donc cela veut dire à Koufa qui n'a pas 10 heures 11 heures 12 heures 13 heures. Mais c'est quoi ça? Lobby les sous nana Koufa qui lelo na tongo na 8 heures nana kufaki papa na biso Jules Kapeta asalaka na maison civile proche du président de la République akufi lelo na tongo na 8 heures le tozo koma na ba 14 heures ndeko na biso Bernard Chituka akufi proche à Félix Tshisekedi. Lobby lisusu nani akufaki ndeko na biso Charles Kitosho directeur ya communication adjoint ya président Félix. Dans moins de 48 heures lisusu nani akufaki Jean-Pierre Wechi conseiller chargé d'identification la présidence. Bandeko, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce
qui se passe? Est-ce que Batunyo so oyo yebsanga ba ko influencer pouvoir ya Kabila nani? Kabila zoko coopérer na Sénat. Kabila pouvoir na eza protéger na Sénat. Kabila pouvoir na eza protéger na Parlement. Kabila pouvoir na eza protéger par Fachi. Félix, Kabila pouvoir na ezali protéger na ba gouverneur ou bazali partout na ba région. Kabila pouvoir na eza protéger na ba ministre, eza protéger na ba conseiller Félix c'était. Ba conseiller Félix bazali influence c'était na Congo. Baza différent na ba conseiller era Mobutu, baza différent na ba conseiller époque era Kabila. Ce sont des gens au ba futa ka bango ba $1,500 par mois. Nous mo kanzo ko ba conseiller na ba salaire combien? Ba conseiller à Félix va toucher à $1,500 par mois. $1,500 par mois. Ce sont des conseillers privés à président. Bandeko, ça fait mal. Ça fait mal. Maman nanga Lolo. Lolo, maman nanga Lolo, nakata France. Mobunde Lamboka, la femme du vrai. Ezope ça passe. Ezope ça passe. Arlette, nakata Kinshasa na peso mbote. Ezope ça passe. Comment collègue na bino, muninga na bino bobundaki na e combat, azui pouvoir, abengi bino ba combattant, bobundaki na ngai, bosalaki marche na ngai, boya tokende ko bunda na mboka, boya tokende ko construire, abengi o na France, abengi yo zalaki nani, ozalaki président ya IDPS na Belgique, oui yaka, yo zalaki président ya IDPS na Suisse, yaka, collègue na ngai yaka, na boyi na zala hypocrite, na boyi na liambongo ngai moko, boya, a lokoti bino, bozalaki ko sala rien na poto, bozalaki ba gaillard zéro. Talabana kin, bato nyoso batanga bazana ba diplôme, soka leki 50 ans eloko yate. Ngana mona poto du vrai, ça fait 30 ans nazaliao. Je vous dis la vérité. Moi na poto nyonso a l'écrit 50 ans dans ba diplôme belé, ya ba licence, ya ba doctorat et loko yate, soka sala yate. Soka saka na ba diplôme ngona ndako na chambre na simne loko yate. Ils ont une entreprise du côté oyo ba ko zo na valeur exacte parce que diplôme wana essaie oumeli. Mon diplôme wana essaie oumeli. Mundela za na posa ya ba jeune oya ba 20 ans. 25 ans, au moutou eza fraîche, au batangi technologie mikoloyo, au batangi science mikoloyo, au batangi médecine mikoloyo. Asa na posé ba diplôme na ote ke otanga médecine il y a 25 ans. Ba série ba bande ko sala ba opération en Mbeli, il n'a pas besoin de ça. Mundela za na posé diplôme en médecine oyebi ba sala opération par laser. C'est ça. Mundela zali te ke oyekola ka mécanique na yo, oza licencié ceux qui wa plango si ceux qui na ista, oye na diplôme il y a 30 ans, Mundela n'a pas besoin de ça. Mundela za na posé la technologie moderne, ya mikoloyo, ba voiture do tambola na mai, ba voiture do tambola maintenant na ba carburant moko spécial, na ba électricité. Mundela za na posé na yango maintenant. Félix ayo ke libino mawa ba diplôme na mneza déjà expiré, ba tanzala ba ta passi. A lokoti bino ba mno telema na ba matonge mono telema na ba gare du midi, na ba Paris partout. Maman Lolo ML ayebi na Paris wana kote obanda ko telema wana ko zelaka ba café funga mambo mela masanga. Félix a lokoti bino lokola ba mbinzo abi boya bokende ko sala. Bo komi kuna na Congo pobo aider camarade na bino. Pobo aider camarade na bino. Bo pese Valère, bo moni Kabila pourquoi o melaki na 18 ans. Kabila oubelaki 18 ans parce que l'air lokoti batunaye wana, batunaye ba PC Valère, batunaye ba sali misala, batunaye ba batisi Kabila, ba honorer Kabila, ba zué lokola nzambe. Onyo so Kabila koloba ezali amen. Onyo so Kabila koloba ezali que ça soit ainsi. Yango Kabila betaki 18 ans. Mais vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles, Bokenanga pe nulle part. Tous les conseillers de Félix Tshisekedi, vous êtes des imbéciles, des salauds. Bo baby si bo yibi. Après binomoko, ah non, Eza bisoté, Eza président. Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que le président Musné Zalaka partout, il est Dieu? Même Mobutu Alobaki que le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'effort de tout ce peuple, il peut tout. Le président de la République n'est pas un magicien, n'est pas un Dieu suprême, non. Vous croyez que ceux qui budget bimi, président comme il contrôler, directeur ya ONG, Bonikuna, directeur à marché central, Bonikuna, Yom Todo ça la sauce de mouton, Bonikuna, dit Boni Boyoko, il a aussi d'autres choses à faire, non? Les rappels sur opportunité, appels sur charge, gérez bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bazoba wana ba conseiller wana. Na obanga bango te parce que c'est que moi je gagne ici en Europe, na gagnera plus que bango.
Ce sont des gens qui touchent 1500 euros. Batanzala, batapasi. Batapasi. Oh, bah, le côté, bah, à Paris, bah, le côté, bah, à Bruxelles, là. Vous comprendre. Tellement, bah, Monique, tu es au Soutouka. Ah, non, occasion maintenant, il y a yiba. Tous à l'appel, le coup, là, babande, quoi, envier, bah, mende. Babande, quoi, envier, bah, Bochab. Babande, quoi, envier, bah, Papa Kyungu. Babande, quoi, envier, bah, Moïse Katumbi. Babande, quoi, envier, bah, to, bah, notamment, bah, Mituka, bah, immeuble. Bah, continue à combat, à profit. L'air va jouer pouvoir, bah, le but, c'est l'occasion maintenant, de se peut yiba, to, profiter. Félix, ça se voit qu'il nous pour yiba, t'es. L'air, bo yibi. Bon, Monique, bo salir maintenant Félix. Dans une année, bo salir yé. Maintenant, bo komi ko bomana bino moko. Bo komi ko wela ba poste bino moko bo bomana. Poison oyo bozo ko tchela na wana. Ba to nyoso ba conseiller ba zo kufa wana. Ba kufi na corona te. Eza na conseiller moko te na kata président ba kufi na corona. Azate. Na limite kutu corona eza na Kinshasa kuna même pour 5 personnes. Je ne crois même pas. Je ne crois même pas que 5 personnes bazana corona na Congo wana. Bozoko bomana bino moko na poison. Motema mabe na poison. Non, n'engeni Félix, maman Louise fait zambote. N'engeni Félix azu mutuana conseiller nae. Non, akomona na kobomaye. N'engeni Félix azu oyo kuna chauffeur. Il fallait qu'il cousin na la chauffeur. N'engeni azu Joana, azu abomiye. N'engeni Félix azu mutuana azala charger à maison civile. Na kobomaye, na chande ko nangai. Eh baluba. Baluba. L'air to bandaka koloba muluba ko ozo pouvoir na Congo te. Bolobaki ko tuza to ba tribaliste. Bomoni. N'époque Mobutu. Totikale komona ba proche Mobutu bazo bomana bango na bango te. Lobaki o Mobutu abomi mutu boye, Mobutu akangisi mutu boye. Mais ba proche bango moko au conseiller ba komi ko bomana. Totikale komona te. N'époque ya Kabila. Botangelanga combien de ba ministre o bakufa. Botangelanga combien de ba conseiller o bakufa na 18 ans. Mais bino bozu pouvoir même pas 2 ans. Bokomi ko bomana bino na bino. L'élo dimanche, à partir de samedi, l'élo dimanche, beaucoup fait 5 personnes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça vraiment normal? Nazo senga na président de la République, boy. Naïbi ka landarabiso. Naïbi ango très bien Félix Tshisekedi à landarabiso. Na lobby boy président de la République. Au pesa qui ba diaspora confiance. Bagayar zéro o babane ko telengana na poto hawa. Bazalaki ne loko moko te. Kokendaka koyeda kozelaka ba aide sociale na ba bureau. Oide bango pesi bango misala, pesi bango ba opportunité. Mais ba rendre yo zéro. Ba rendre au service té. Écarter bango nyos. Tia bango na porte, écarter bango. Changer de bureau na mobimba. Kamata même bana ya Congo. Tika ba diaspora wana, kamata bana ya Congo. Bana ya Congo oyo bazali wana na permanence. Tia bango pembeni na yo. Longola ba oyo nyoso ba uta Europe. Longola ba oyo nyoso wana ba uta Europe wana ba gaillard zéro wana. Ba ok nanga nil par na yebi bango. Ba gaillard zéro wana. Bazaki même ata na revenu te et loko moko te. Kolata bilamba ya kodefa. Ce qui sert moka uti Italie ye abengi alobi. Na za na veste ah na uti nango Italie. Eh defi sanga ye na ofuta 20 euros ba gaillard zéro. Et loko moko bazana ngote. Oyokeli bango ma olokoti bango. Na loba ozui bango te mais olokoti bango. Otie bango kuna na présidence. Mais ba komi kuna français loba makasusu te. Lingale loba makasusu komi kaka tchuluba. On dirait Félix aza président ba luba. On dirait Félix a komi président ba luba. Bokomi ko bomana bino na bino. Félix a solana mutuboye. A komi ko solana nani? Na komi ko solana maintenant na maman Arlène. Ah bon? A comment solana Arlette? Il faut tout ça là tout éliminer Arlette. A comment solana nani? Non a comment solana maintenant na ndeko nangai Francis. A où solana Francis? A où solana nani? A où solana Mikolo président Félix a téléphoné Mokreke 4 fois. Yo solo a téléphoné Mokreke 4 fois. Ah non c'est suspect hein. Anga tia na poste te. Faut tout les poisons. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Dans 48 heures, beaucoup fait 5 personnes. 5 personnes, beaucoup fait. C'est quelle honte? Quelle honte? Papa Nanga Bernard Chitouka. Sécurité rapprochée à Félix Tshisekedi, il paraîtrait que. Aouti Kokoufa maintenant, il y a 2 heures de temps. Il y a 2 heures de temps. Papa Nanga Julio Capeta. À ça, la maison civile. Azan Deko ya Félix, c'est proche.
il y a famille, il y a Kolorotate. Akufaki na Tongo. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jean-Pierre Ouechi, Akufaki Lobokuna, Bandeko, c'est quoi ça? Papa Nanga Charles Kitosho, directeur de la communication adjoint, Akufaki Lobokuna, dans moins de 48 heures. Allez vérifier, dans cinquantenaire, 37 personnes, il va conseiller et il y a président. Dans la salle de réanimation. Pour la nini, baza empoisonné. Bokoyoka ndenge bakufa ku famille koloyo. Ceux qui bakufi, bache na acte de décès na bango mort par coronavirus. Mort par coronavirus. Ba ninge ba la ki sabatuke, ndenge ba bane ko bima na président Félix, bazala ki contaminé kuna libanda yango bakutsiko bazokufa. Ça c'est du n'importe quoi. Talabandeko. Biso bata poto to ko apprendre bino coronavirus. Bino boko apprendre biso te. Vous allez pas nous apprendre le coronavirus. Tu as vu coronavirus de A à Z. Tu as vu coronavirus par effet secondaire. Tu as vu coronavirus par effet secondaire pour apparaître il aura combien de jours. Tu as vu coronavirus dans combien de jours. Tu as vu par effet secondaire. Tu as vu par effet pour le coronavirus. Tu as vu que le coronavirus est attaqué à Moutou à peu près Bomaye. Vous n'allez pas nous apprendre. Ça c'est quel pays? Mouta coronavirus ça sera un mois de fois koufa. Nous allons apprendre dans le terrain. Mouta coronavirus, ça sera un mois de fois koufa. Dans une semaine, il faut déjà effet secondaire dans d'autres bima. Oyoka ba vertige, oyoka mutu pasi, oyoka ba diarrhée, oyoka ba nausée, oyoka ba vomissement, oyoka ba bloc bongo ba température dans une semaine. 7 jours, il faut déjà ba effet bima. Oyoka déjà biloko wana. Wana ils ont attaqué yo maintenant na mutu, na gorge, na kingo, na munoko, na zolo, na matoi, ils ont maintenant ekita na poumon. Une semaine après, ceux qui organisent maintenant ça ma capacité quitter na poumon. Et lié poumon na yo 15 jours au Fokoufa. Vous voulez blaguer avec de qui? Avec qui? Depuis corona et bandati le loto de 2 mois, bientôt 3 mois. Ba conseiller na ba kufate ba komi ko kufane mikolo. Pour na ni bozo bomana. Intérêt à nini? Pour na 1500 € bozo gagner. Ça c'est quel peuple? Ndeko nanga boketu abelela o sorte à peuple nini nzambe. Oyo quelle sorte ya peuple? Ninge bozana boza conscient que bo salir chef Nabino Félix. Boza conscient que na 2023 ba congolais ba sanzi bino. Boza conscient ninge bozali wana. Yangona bo komi muté komi ko baluka bino bolobi et bébé biso maintenant to luka to yiba. To yiba déjà to kendaka. Parce que en 2023, c'est dans 3 ans. Il y a beaucoup de en désordre. Beaucoup de gens en désordre. Oya Koufangana remplacé. Oya Koufangana remplacé. Toiba déjà. Parce que ton bébé ici déjà. Ton bébé ici déjà. Mais en regardant Félix Yemoko, en regardant la personne en question, souci en ça. Mais Congo c'est vaste. Akobong c'est un Yemoko te faza na bato. Mais bato wana baebi déjà. Et ton bébé ici déjà. Toiba mbangu to kende. Talabandeko, atakutu Kabila pesa ke pouvoir ango. Ce qui ba conseiller wana nyoso ba entourer Félix na likanisi moko. To bongisa mboka. To rétablir salaire ya bato, transport, traitement, biloko kolé kita, biloko tout, ba conseiller ba ministre wana tout. To bosa na makamba Kabila oyo. To bosa na ke Kabila asimbi Sénat, to bosa na ke Kabila asimbi parlement, to bosa na bona bloc to bosa na. To bosa na. On peut Félix a quand ça va conseiller wana a quand ça va ministre ezate et koko mao a commis dictateur yem ta commis magistrat yem ta commis juge biso batali boso pete ko baka bongo mutali boso ka ngai mutu na kolobo moni akangisi conseiller na ye amoni dictature yem ta commis juge atika ba juge basala musala ba juge on peut basala ba dossier belé ba bandela nani ba kosukisa ya nani bande ko nanga ba conseiller pour terminer totika ki mutema mabe ba conseiller botika ki ndoki botika kindokisme botika bo bande ko souffrir bino nyoso awa mais bande ko na bino obo souffra na bango na Londres na Paris na Belgique na Afrique du Sud boyambaka susu ata téléphone na bango te soko tali téléphone bo ngr na nazo benga sergent mokrike se ana ko yamba ete longwa ngai mais obande ko kende ko lia fufu na ndaku na ye obande ko senga yeme mata chaussure l'air mususu mais lero ko moni bengi yo okazi ko la yo sengo mbongo pour ça permet na président Félix biti na opé zali ke collègue na yo wana ya mupanzi ochela e poison akufa pour remplacer place na ye tane beaucoup kufa plus de 20 personnes beaucoup fait
37 personnes maintenant, bazali na salle de réanimation. Cause nini poison. Et ça coronavirus c'était, et ça peut Kabila té. Ce n'est pas Kabila. Kabila a un intérêt à ko conseiller à Félix c'était. Baza pété pour naïe. Baza une influence c'était pour naïe. Laissez Kabila tranquille s'il te plaît. Bon mon akakindo qui place nous sauter. Bon mon akakindo qui place nous sauter. Bon à la banaliste. Bon à la bateau bokoli. Ce n'est pas que l'ikamuke Kabila. L'ikamuke Maman Olive. Tiens. Kabila aussi na conseiller. Conseiller abandé ko zela aba aide sociale là on a poto azotambola tamona matongea wa Kabila okene wapi. Aza même pas la voiture, bah conseiller notre et Bela Félix on a besoin de la voiture, bah autant on a la voiture la présidence. Conseiller la Félix aza la voiture de luxe sur na mbongo na imoko. À Paraïba, bah autant la voiture de la présidence, bah ba na mbongo te et Bela baza ba locataire na ndako ba foutre la bandako na ba limité na ba gombe partout, ils n'ont rien. Kabila okena bango wapi. Totika motema mabe, totika motema mabe, totika ko bomana, totika ba poison. Salaire on peut ba foutre abnou ya malunga te. $1,500, yango nde bozo kufa. Kutu soko kebite $1,500 yango peza ebele. Ba futa kabino mbongo ebele te. Vous croyez que biso on a kata diaspora to envia kabino te parce que oh bazo futa ngana so na ke musala, c'est plus que ba futa conseiller président de la République na Congo. Informez-vous ba sabino salaire à mutapoto, c'est combien? C'est entre 2800 au matili kolo famille nombreuse. To envia kabino te, to ko envia bino te loko moko te. Mais beaucoup de commis tient ba poison. Bozo bomana bino moko. Beaucoup na course. Bobi que non 2023 et ça musikate. To yebi que ba ko voter sous Félix c'était parce que to so BBC makambo. Parce que to salirié. To yi bambangu bangu. Et to yi bambangu bangu. To bomana. Beaucoup de commis tient ba poison. Et ça mawa. Na osenga bana nyoso ba peuple congolais. Ba o ba nyoso bazo kufa. Ce n'est pas Kabila. Na muta PPRDT. Na soutenaka pe Kabila te na liya pe mbongo na ete na mona ete pe na kenda kingakati te mais na lobby to mona diable partout te. Ce n'est pas Kabila na zomona bato bazo commenter wana en tout cas Kabila ko sili sabino Kabila ko te eza Kabila te Kabila osali na ba conseiller Kabila soka ko boma de Félix Kabila soka ko boma de Tamwe Mwamba Kabila soka ko boma de Mabunda omoni bato wana bango nde basimbi Congo bato misatu wana Tamwe Mwamba, Mabunda, Félix, Batumisa Touana. Ce ne sont pas des conseillers, Batou a Pamba Pambo, conseillers. Ou Batou Kata ko futa banda kuna poto teo. Bakini bango na Congo kuna bagi futa ndako ba $200, ba $150. Kabila okela bango wapi. Totika motema mabe ba peuple congolais. Totika motema mabe. Moi 3 ans oyo etikali oyo, soki boko ko sala boko ko se concentrer vraiment ko aider Félix. Na 3 ans oyo. Dollar calamité zoko mana soki na 1 point soki 9 soki combien wana et c'est comme coûte na 1.9 Kalaté na 2.0 Kabila tika kango na 1.6 mais le comme na 1.9 Kalaté na ezoko mana 2.0 boko ata na souci na ngote que souci na mine comme kaka ke bo wela ba pouvoir bo mi bomana bo tira na ba poison ezamawa alors Félix Tshisekedi, président de la République, revoir un peu ma conseiller nayo. Bazo sala soni na monde national pe na monde international. Bazo sala soni. Même ate pa Kabila to mona ki boete. Na clique na yé bato ba kufaka non. Clique à Kabila et protéger Kabila. Yango Kabila omela ki 18 ans. Pe bazala qui prêt à continuer toujours à profiter, à protéger Kabila à 21 ans. Bazala qui prêt, se préparer qui na yango. Mais Kabila a dosé, à l'obité, tout dosé. Félix Kamata, même pas 2 ans. Beaucoup fusillé 20 personnes. 37 personnes bazali dans soins intensifs. Bazoko réanimé bango. Bakou famikolo, ba Holandana. Ça c'est quel pays? Nakadisi message on a obaki angwana na yebike comme la présidente de la République. À revoir cabinet naé. Ba poison ezo tambola na kata cabinet ya président ezo tambola rien à voir avec Kamere oh Kamere mutazo tira bango ba poison o INC o MLC non tout tira n'importe quoi eza bango moko ba conseiller à Félix ya baluba wana bango moko baluba tala bande ko baluba baza bien ba bande ko na biso mais muluba ngana muluba comment na nkashama botala kaka ko baluba so bakutani 4 Mukongo zawana, moko, mutete la zawana, baloba sou français te. Et comme il y a mon bango. Même à ba matanga, même à ba fête.
tribaliste bakomeka kaka choko nga soki nakuta na muluba abandeli nga chiluba na esena bikanga munoko lobelanga français tika makamona lobelanga français c'est quoi ça tala muluba yeyo ndeko na za mukongo ndeko na za mutetela siko yo zobelanga chiluba pourquoi ozobelanga chiluba pourquoi est-ce que yako yoka biso oh non c'est rafet pas nous ça la kabona mais arrête de tout le français bandakala batu nyoso bazali awa 10 personnes nyoso bazali awa tu es français mais siko ozolobelanga na chiluba pourquoi ozolobelanga na chiluba pourquoi même là nakendaka na réunion ya Moïse Katumbi moi je parle pas Swahili là-bas ce que la moni 2 personnes balanga banda Swahili na mais mon cher c'est quoi ça ngapena loba Swahili na sema Swahili na sema muzu Swahili hein na loba Swahili très bien na komakango so banga banda ka Swahili na bidi acha tu sais mes français acha mambo yele oh mais yo za rabo pas ni ngala bino c'est quoi ça hein yo zo loba Swahili yao e bongo kuna alors quand c'est quoi totonga ite e bongo kuna au moins bato mutu suppose que le président amona bango vraiment que baza bana nae abandi président jambo habari ya mama buko bazima c'est quoi ça buko bazima c'est quoi ça président Moïse le français mais parle en français ce qui français te kolobane na lingala buko bazima c'est quoi ça c'est quel comportement ça pona nini amono ke botama famille moko na ye na kashobwe ça c'est quel comportement yango bozo ke ko bomana kuna bozo ke ko bomana so mon président Félix appelle sur mon Congo mbote di wana nani o te ka je bien te ata mon Congo ah bon o e usani nyawa usani nyawa Félix anga tata no ya mama na yo so mon mamu tete na moko aposa le premier Félix di wana nani o ye baka yete kasi kuza mendete e usani nyawa e wana mutete la o te di o di to fon la miso c'est quoi ça est-ce que Félix anga tata na yo tala bato ba bone ko lexa ta ba tanzala moko wa bazanga ta mbongo so ba chaussure na poto wa ba pesi une opportunité tala beaucoup mo sala ba bêtise kuna des incompétents ba diplôme moko expira kala ça fait 30 ans vous croyez que Félix a besoin de ça vous croyez que on a poto to zalaki na posa na yako congolais moko o azwa diplôme na azwa musala na diplôme il y a 30 ans passé o asala na bureau na diplôme na azwa na Kinshasa il y a 30 ans passé nani to yebani ba vérité boni boyoko bon c'est pela kutu Félix kuta pesa ta ba diplôme na valeur abiboya na ngwa boke no sala na poto ba zwa binote ngana mona poto ça fait 30 ans na zali ao diplôme nyo c'est l'équipe 20 ans ba to kangote na poto oza na licence oza na doctorat oza na master to nini et l'équipe 20 ans on te prend pas au que no sala nettoyage au sokola ba wese tala chance ba pesi bato yo ba bizenge wande ko telengana na poto bokomi ko bomana bokomi mettre ma bé ba jalousie so batali wana nani te Félix azo solana papa Oscar Rachidi muta Moïse et pourquoi Oscar Rachidi ça muta Moïse asa conseiller Moïse pourquoi a poussé le premier Félix non ça la toka mais c'est quoi ça c'est quel comportement bino boyebe sika Oscar Rachidi bana kina Moïse na Félix Tshisekedi ba yebana il y a kala avant la président les wana zalaki na nous responsable kaka ya parti politique ba yebana ba pesa na mbote bazoli ya fufu ensemble ayi ko luka poste c'est quelqu'un qui ne souffre pas ayi ko sutuke la pe bitukate oyo comportement ndenge ni na ba zobo ya ba conseiller au Félix alingani na bango après bino moko bokoloba non c'est Kabila ok na ba conseiller ya Félix wapi ezama wa soki na bandi koloba mingi na bana ufinga bino na décoller na ba langage ma ba conseiller nzalo ya pamba bata souffrance nzamba pa ba peuple congolais nyoso ba kotaki na pesi mbote na batu nyoso merci beaucoup que Dieu bénisse la République démocratique du Congo papa nanga Rachidi Akida Oscar le conseiller principal ya Moïse Katumbi Chapo Charman chargé de la diaspora donc nzamba pesayo longue vie pas aux allées Ingeta. Maman nanga bijou dembo. Mbota trop maman.